Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Sali na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV ya boss na biso papa Sibu Mutombo ba moto ne belé boss place aux Allemagne Allemagne talara yo boss sur l'Arabie leader na biso leader na bino et careza ya makasi po papa Sibu Mutombo sur l'Arabie. Merci beaucoup na metiti ma oazana sima ya caméra na moni sous assistance ya Tendresse la sirène moi na muluba mbisi ya aquarium tala kasiko simbate loketo pete pete na moni Darling Love la kanona kanoti na kati botama munuba ozwa avantage ya teinture quand de naib sabino lelo na émission na biso ya vous avez droit de savoir po bozala kana droit ya koyeba parce que makambo ezoleka soki biso to memi masolo wana te bino bokoyeba yango te soki biso to yeli bino yango te boko comprendre te ndenge nini ya kozwa mayele ya ko vivre et on na tenaka rigueur na bato balobaka ke masolo na bino bokenda kolota na balabala non kolota na balabala te za vraiment makambo soki yo poza na lisolo moko boy o yebi ke to ko betango pe na plateau na biso ya Congo Check Check to la sabatu pe eloko oyo komelaka to komelaka ndeko na yo okomona ke to ko betango pe kaka ndenge yo okoluba yango parce que to za na pona ko edane parce que mutu oyo akoka na mukili azalaka te na ba émission oyo na ba sujet oyo et ça la kabiso bien poto zo mayele poto e bandenge nini ya kotambola place erreur ezalaki to ça nini to arranger yango lelo na elibino lisolo moko ezo pesa passe parce que Muto asali erreur wana zali mwana pe o azaka ya génération nanga place maboye moi si ya dodé mavumi sa Jean Pedro ça n'engage que moi wana za mobile nanga papa ya bana nangai donc yo moto na soloka luka sala chemin na oponga pe na tracer chemin nangai otenir nga rigueur te pesa ba posa nanga ba goût nanga na ba désir na yo et cause la ndenge moko te li solo na biso to ye nango lelo ezali que bande ko na biso mi balé ya basi baza ba mapasa bande ko na biso mi balé na baza ba mapasa ya basi baza ba Swahili ya kote ya Kisangani papa na mama bakufa balongwa Kisangani baya awa mama leki na bango mutamema bango awa na Kishasa kokoma bakomi awa bino mo boyebi kaka soko zo vanda na ndako ya batu eloko ebunga yo kaka osala nikamo besala na ndako yo kaka bango mi balele na complicité na bango ya kiba mapasa ba memani bakei bakomi kovanda na ba Congo na Congo central na Matadi bakomi kuna po soki na kolo babie bandeko na biso mbale ya basi basala ka vie bino mo so bebi ke soki babi moi ça sala ka vie elingolo banini ke ateka ka nzoto autrement dit pour ça na marchandise musute o ya modèle barake ba petit batelemi na 2h du matin ba oteka be di ba oteka ni ba oteka corps ndeko na biso basi mbale bateka ka nzoto na kote kanzoto wana na Matadi kuna ninge simba ki disute ba moneke loka ba june bango mbongo balingi ba revendre na bango na capitale ba e ko vendre na capitale parce que maman la likambo eza nini bandeko nanga bandeko balandi ya Congo Check Check TV pasi o eza nini eza ke li pasa o ya leki bazongi na Kishasa nezala kaka jeune fille so tambola na nzela akutani na chance alingani bo to benga onka chance e poto bongsa lisolo na biso ezala bien to benga ngo chance akutani na papa moko boye aza responsable père de 5 enfants bakutani na ye aza en plus âgé que li passa moko o aleki balingani na bango pe ndenge ezalaka bolinge kumbami entre temps li passa wana kaka oya leki wana azalaka susu na mobali na ye moko boye susu tonton moko susu père de 4 enfants tonton wana akomati na niveau ya kolongwa na ndaku o bavandaka na mwasi na ye mama ya bana na ye donc apena ko atelemeli famille mobimba likolo ya mwana mwasi wana kasi boyoka nini pe pasi pe soni oyo ezwinde kona biso ya mobali oyo to asali ke po apesa biso lisolo oyo to bemela bino yango lelo na Congo Check Check ndeko na biso ya mobali ndeka ezalaka bakomi kovanda ndaku moko na lipasa ya mwasi na ye barovanda bango so ndaku moko ntango ye abimaka po asalaka na dépôt pharmaceutique ye ntango abimaka na ye akeba nzela na ye ya musala na ye mwasi na ye pe lokola aza na ye liboka bapitutela pilipili esilaka nango solo te aza na ye toilette ata ezala ya poto ezalaka na solo nieso moto asumbi bo excusez nga pona terme parce que bandeko na biso ya basi bazo se comporter mabe na mikolo ya lelo oyo bamama biso batambolaki bongo te nini oyo ye ya pasi pe ya soni mwana mwasi akomi na zemi donc mwana mwasi akomi na zemi mobali loko bavanda apenda komoko azana akowanga na zemi ya mwasi na ye ndenge nini
abandonna vraiment maman bana na ye papa on a payé sous père de 5 enfants on a payé responsable bimaka na bango moi c'est normal sans pour autant aye bana ke mabe moko quelqu'un qui ezali ke moi sina za susu na mobali mosusu pembeni et pesi pasi pesi soni bande ko na biso ya basi même ba bozo landanga partout na Afrique na Europe na Asie na Océanie na Amérique partout dans le monde entier botoye ko la ko tambola malamu te ba ko sala malamu parce que makambo tozo sala lelo na oye ko ya lobby wana ezani bat ba ko payer ba poka se za ba Victoria o biso tozo bota lobby na bango so to bongisi yango te so biso to tamboli malamu te bana ba ko zala na vie ya malamu te ndeko na biso ya mwasi azwi zemi oleza la ya tonton na biso wana Patrick zemi eke ko kwea na papa Jean o ya père de 5 enfants zemi eza ye mais tonton Patrick ayebite ke zemi eza ya papa wana mwana mwasi abotaka te aboti na maternité ya Kitambo mwana mwasi wana bayepe na tonton Patrick na butu wana nde kaka ezalaka kendo somba kisi somba boye or zemi ya tonton Patrick te bandeko pesi pasi makasi vraiment yango bandeko bozo tala ngai papa yango yo tunaka mwasi na yo bana so boboti bana mbele misatu est-ce que bana na nyonso bazaka ya yo parce que biso basi toza pe na makambu ebele makasi tozo tambola makambu mabe mingi ezaka mibali te eza pe basi mwana mwasi aboti mwana mwasi tanga boti mwana mwasi naza pembe bino mombo yebi ba Swahili ba lokele ne bazalaka mutu saza lokele mutu azotala nga to yebi azwa chance akozala kobala lokele to kozala camarade to nini to collègue bino mombo yebi ke ba lokele bazaka pembe ya mwindu bazaka vraiment ebele te mwana mwasi naza pembe makasi tonton Patrick aza pembe makasi aza muswahili aza mutu ya en tout cas la bossa limboka na maza muswahili aza pembe makasi baboti mwana ya bébé auto bimana libu mosali 2 jours 3 jours mais teinture na ezo témoigner déjà que donc yo mo so tali no boy mwana azui papa te azui mama te bandeko langa pasi na kati ya sali wana ya maternité wana pasi batiaki bango wana mwana kasi ya tonton Patrick nièce na ye abotaki pe wana asalaki wana na mwana ya bébé tonton Patrick azebisa kutu nièce na lobi soko moni mama leki no ke sokola bébé azole laza leki na yo memaka ye bondela ke so mwana alali tala niveau eza pasi pardon eza pasi vraiment na kati kaka ya salle wana batiaka basi nde baboti mino so boyebi nde bobotaka ana Kinshasa ndenge ezalaka eza salle mo ya munene batie bambetu mutu na bébé na ye na mama na ye na mama na bébé na ye na mbetu na kati kaka ya salle wana papa na biso wana papa Jean-Pierre wana papa responsable papa ya bana 5 camarade na ye collègue na ye ya musala oyo ayebi mwasi na ye ayebi foyer na ye bien ayebi vie na ye bien mwasi na ye femme légitime na ye abotaki na même hôpital ya Kitambo maternité ya Kitambo papa Jean-Pierre papa camarade ya papa Jean-Pierre wana mwasi ne même salle na mwasi wana kaka oyo camarade papa Jean-Pierre aboti ne mwana bazo pesa pas tonton Patrick mo bapesi et pas papa Jean-Pierre mwana bafutele na maternité na papa mibale tango papa wana papa na biso wana mususu papa Jean-Pierre ayepo ya kotala madame parce que madame abenga kiet papa Jean-Pierre yenga koto na boti papa Jean-Pierre ayebeke zemi pe ya ye moye baneke la fille avant de rappeler mobali musu na kata ndaku ayebaki yango te koya zo ya koti na kata salle boye amoni camarade na ye na mwasi na ye oh sko loko esi bakutana ki boye moye beta bango kara ezalaki te apesi bango mbota bino na ye kotala nièce na ngai aboti awa omoni nga munazaka na charge na bango responsabiliser na bango ezaka pa na ngai yango moni na ye kotala ye po esenga ke aboti bango pe alobi na bango problème te basoli kanda ezalaka nango pe bapusa na mbetu kuna papa bandi kotala tala mwana est-ce que ngande na zabwe na boti mwana ngana dode mavumisa noko na biso to papa leki na biso aya bando yoko balola mwana nga baloli mwana lokola Thomson na mutalaka bandi kotala tala mwana tali mwana oh vraiment c'est ma fille azoye bateke mbeto ekangami na bango mwana kasito nièce ya tonton Patrick nde mwana mwasi wana avandi na mbeto landi azana bébé wana mwana mwasi pe lokwa etali nango yete avandi na kaka azoyoka ayoki papa sisi alinga kende akoti loboko na veste abimisi mbongo apesi basolo pe na kamane balakani no ngana kei boye asimi nzela akei
bande ko na ngai mwana mwasa na boti na césarien bino mo yebisi na gishasa awa na ebite so na poto ezalaka ndenge nini to na gabo ezalaka ndenge nini mais biso so yebike mwasi soka boti na césarienne asalaka plus ou moins 10 jours na kati ya hôpital avant que batika ye bakoma kutu ko obligé que faut bakata basinga mais papa na biso Jean-Pierre abeli machacha ko benga mwana mwasi ote luka médecin azako landela yo ngafuna futa mbongo obima boyena bonabe kote kuna pesusu niesi ya tonton Patrick abengi noko na binoko papa leki fungola misu papa moko aye awa mwana ozwa disons obibi ke leki nango baboteli biso awa akokai na papa na makambo nyonso makambo eza boye mwana azaya yote tonton Anasko azosenga conseil pa na bino. Papa Jean-Pierre a fouti mbonga maternité. Abimisi mwasi na maternité. Après 4 jours, ya kosala césarienne, s'il vous plaît. Tala niveau bana basi bazo tambola. A fouti infirmière, moko na docteur, moko na hôpital a kitamba na maternité kitamba fouti bango mbongo ke bala na ndaku, bala ndela kaye basale ba pansement ti ba okata ba pota po anini azoki ma mwasi na ye ya ndaku. Siko papa na tonton Patrick na biso ba koseli zemi. Nde mutu aye na lisolo wana alobi bandeko na ngai nasala nini famille mobimba bayina ngai likola mwana mwasi mpo na rejeta mwasi na nga mama bana na nga tonyoka mina ye na pasi na rejeta même bana na nga na futela bango classe te na lesaka bango te na koma irresponsable na kobandela wapi na kosuka wapi bana basi pe ya Kishasa. Pardon, ceux qui mwana azaya mutapusu pesa ina mutapusu. Ceux qui azaya PDG pesa ina PDG. Azaya musicien pesa ina musicien. Kolo bateke yo longoli pa musicien na ke pesa pa comédien bilit. Pesa mwana na kolo na ye. Oto na pesa pa metitima yango nazanga moko te na plateau. Nazanga bandeko na ngami bale ya mwasi na mobali. Ba actrice na bino na acteur na bino bolingaka mingi na kolinga bango ba se présenter avant babanda ko pesa analyse na bango selon lisolo na biso ndenge ezokendele Metitima j'espère que so fungweli biso Metitima j'espère que merci beaucoup Metitima bonsoir Bendo bonsoir Clarisse Plasma. Ouais, na mpanzi na nga musu na zana papa na ngai yemo na olinga yemo se présenter pour ngai nga mutata nga komune moko po sala bien quoi. Ouais, bonsoir Clarisse Plasma, c'est bien moi, votre humble Ndekoufa, l'artiste noir. C'est-à-dire que na plateau oyo, juste pour nous mettre un peu, faire comprendre na bateau, ni notre ça l'appelle ni notre tika, au kumbabiso na mabete. Je crois que tu développes en Canacena. Merci. Ouais, j'espère que Boyoki Barmonde va se présenter. Ouais, j'espère que Oyoki li solo la biso ndenge na beti on dit na relater yango. Et tant que moi, je suis Salasko loko la yondo za tonton Patrick Iwana. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Yo mona ndeko Patrick na etao azana ngwana na ebité pas azali so azana eta nini. To azana ndenge nini pour za charge. Ya mutu mo bozara na ye. Ozwa ton yo va na ye. Mu yebité ka trichara yo. Obi combien ça fait? Et puis comme à un moment où Bobo tina mwana, je viens surpris ba bengi weso que non. Et un mutu mo razwana mwana na zo ezani lungna ye. Est-ce que bi grandeur na charge à likamo bo pesa ndeko Patrick na mutema. Neti selon nga ndeko Patrick akoli la tout comme pas akoli la te parce que et faute na été et puis faute ma passe à te. La tende nini fa yende za bongo a rejeter mwasi na mama bana na mama mwasi ne baboti ne bana 4 babandine na passe. A rejeter voire même kutuko a boye ba famille et tout likola mwasi wana kasi te on va le que non en voulant trop gagner on risque de tout perdre c'est-à-dire au préféré tom sous yo bengana tom sous mutu ndo comprendre moi 10 francs aux anango likola ko envier tom sous film roboye ou se retrouver le loyo na hôpital au comme Nil aussi ma bon na mutu likola sentiment mwasi na ye a bien pona kolanda mwasi o même kutu makamba kindumba ayoka même pas lisolo nango ayo yoka lisolo kandeza la ke ba fille wana yena lipasa na ye kana hôpital wana ko beta masolo biso boy biso nde makamno so ya kosala kindumba na matadi boy nyonso wana nde ko bimalo ayoko yoka na bateau bakutana bango na matante ba garde malade ka ndenge sala kaka na loba boy na loba boy ena bande ko mibali msusu o baye ba grandeur ya basi na bango te bazana bango bandako. Parce que libanda okioluka nini parce que eloko nde sokuta nango libanda likwa film robo en vie qui
otie ko se retrouver minil parce que oza yo mon côté et puis c'est important au bengana famille c'est que pesa famille no mu Congo on ko regretter pourquoi parce que yo mo luka kyango pour se venir no calme na moi sinon ka parler pour se comprendre boyo kana je ne pense pas gafa bon ekokota c'est que mon balinda ko za temps parce que yemo ko na porter malheur ya finai. Ouais, fana ozongela vraiment na kenom panza bendo parce que bendo passe moi si le rôle ngai plasma oyo a mekana nous ko mekana nous ko intervenir on peut na sujet oyo to yo kana pe bendo pour ça la moins bien. Bendo yo c'est kanini ba ebi ke yo ndo sabo soutenir no kama mabe batu bazo benga batu bazo pesa ba commentaire na ba vidéo yo soutenir ka mabe point nini. Mais quand on le donne ko intervenir dans les likambo on dirait la moi ça sali soni a conseil mobali zemi o aza moi était pe mobali pembe moi si pembe babota moi na ya mwindo loko la ngolo. Bon anzembela ngai bon il va tindagi tango eza makambo yo boy moi sinao yo boy mosto bazana mabe siko oyo ko lingo kaseka kasa kwa mosanto mabe nyso babongisa kaka babongisa lelo bo finga ndaka bolimbisa nga bo finga mingi pardon bo finga na zana bongote en tout cas mi bali pe bosa mabe makasi mi bali bosa mabe moi sinon abandaki nous na pasi otiki moi so botane bana pour l'endager ni fimo ko boye tala lelo esukeli yo c'est le sco bien te ou rejeter famille nao sco que expliquer ni na famille nao que moi so na zoa ki tala salinga bo est-ce que ba olimbisa ye kasi yango asengi maele na Congo check to meko sunga e aye bandeni kote ni ndenge nini akobandela na mutu akobandela na makolo to abandela na katikati akobanda kokende na famille ndenge nini expliquer bango makambo so ndenge leki to akokenda mwasi e pas mwasi ne abanda expliquer mwasi ne makambo ndenge ni akosonga ndenge ni parce que mwasi asazonga pa na bango mobala boya kofuta ndaku mwasi azonga pa na bango akobanda ndenge ni akobanda nzamba osunga e achaka no na maboko nzambe po iza pasi ofandi na mobali na yo bomoni pass mobali azula maboko na yo boboti bana mobali sundoli opalanda mwasi mususu iza pasi so de botona ndenga musuni iza pasi mena nzambe nzamba osunga ye ndeko na ngai en tout cas zonga aza mwasi nawo mabino so balimbisaka oki balimbisa po nzambo wakela biso basale mabe alimbisa bongo biso to basumuki to sumukaka na moment nyonso na minida ba seconde to sumukaka bongo pona nini muninga muto ko limbisa ote ya zonga olimbisa waza mwasi nao famille nao peso ba pesa ki yo mukongo na po mukamanda ko sale ndako sepelisa bango te o monisko yemuka miteyami o comprendre yemuka miteyami zonga famille limbisa o baba ndeko na boya ote mosa kalazalaka yanga sale mabeti bende kwa kalazala te zonga ba limbisa o baba ndeko ba limbisa o mais do senga ka pardon moko eza sincère ba limbisa o na nzambe pa osunga yo akopesa mutu nyonso motema ya malamu po ba limbisa o ya zonga ba limbisa o barolimbisa yo mais bandeko na biso boye bandinga kotambola surtout bana basi eza mibali ebele basi babote bango bana na basa ya bango te bapesa bana mibali batu bana basa ya bango ti wana ngava wana olo bango vérité parce que génération ya lelo eza mabe makasi na mona papa moko ba interview ya TV ya Kinshasa ba tourner papa vous avez combien d'enfants bi moi si na ngam toye basona na combien de bana c'est ah papa pourquoi abi non nakobetela bana na tolo te aussi longtemps moi si nanga ebisi nga teke bana na baza ya ngai poto mozo mona makambo ebele na tango akala mama biso babotaka biso mozo sentir que mwana o zo mona ke yo ka mwana o mwana si papa kulutu na biso non mwana mutu faut zwa papa na ye to azi mama na ye soka kozwa azota leki ya mobali na ye o mona o azi noko na biso moko bazala kala kiteke mosi jamais boyango pour moi na fois joyeux moko pour lelo makambo ezo salama bien te okomona mwana mususu na kati ya bana na yo akomi ko sala makambo moko boye impossible pe bana bongo kande bato ba trouble na famille ozomona ya yo moko pena fa oyo moko boti makila no moko ba oyo kela yo mais wana ba ke lokotela wana azo semer trouble ondimité
Kasi te on a ambitieux, tu sais que moi je pourrais dire nini. Ba faute na ba défaut et ça non tom so na biso bande ko mibali. De ko ko envier loko mobo o sa tandaki na ngote. O benga tom so moi si on a parlé concernant personne de ko mobali papa one esprit. One esprit waya ya tu es un homme. Tant aux temps yo kota na fi on a excusez pour le terme na hôtel aux temps lo bilamba. O appelle temps yo luka moi si na yo. Yo faire comprendre o yaza. Hôtel kutu mais bazwande nda kupenda ba futela kana li passe à moi si na yena yemoko. Pa yemoko tonton Patrick. Kasi on habité déjà cause la mutu nda ko vendre place mona mutu da considération mususu o faut tika pa mususu. Et on a ibisié boy. Ndeko na Patrick. Ko banga na hôtel. A moi si na yo. Place au banda na ye ngana yi bande ko toza tozalate. Luka ye faire comprendre ye problème tout na mokili balimbisa ngo. Mutaro kufa siko nde doza na plateau mutakufi siko yo. Quels que soient les problèmes, nous trouverons toujours solution. Et puis pour l'andeko nanga moi aussi moi ça ndeko Patrick madame wa mutu faut ça le passer parce que on dit mette au satanda quitté. Croyant toi musu mobile na yo boyo pour que na bonheur mo mais qui na malheur et a passer o yo zongela yo ma et ça nga bien ndeko na mobile. Na sina respect. Son ndeko Patrick aye. D'être en mona yé, c'est quelque chose à pardon pour comme ça le batté. Faut amuter ma monnaie pas babi ne maman za na fongo la ndaku. Maman da faire comprendre batu qui est une maison. Ni ni yo azali. Wa maman, wa moi aussi, on amuter ma monnaie qui t'a muté ma mobile na yo. Même si les problèmes, a eu conscience, a eu leçon pour le que non conséquences et conseil ni que conseil. Le grand de Patrick conséquence est tayé. C'est que prochainement, oh zonga te pour na yo pen de Patrick. Son de quoi zongi si on a monté malisusu ko commettre sous ba bêtise to berèrement ya boité parce que ozonga na libulu donc o mitimu la libulu mo boyo mo paso suki siko e ko muto musungande koyo na mona ote to ibani tema na on peut se conseil c'est parce que ça linga passion de konanga on a rolo baka ya ngwana za esprit za mobali luka mo sinon bo so la bo se faire comprendre merci. Ouais, merci beaucoup Fa. J'espère que Ndeko Biso Patrick vraiment à l'andi biso pe à l'andi ba conseil oyo pesi ko sala bien. Ben de la part na yo hein nini okolo ba peut-être pour et fortifier Ndeko Biso et pesi sur espoir ya ko vivre au ko ebiseni. Na zolo bano pour Ndeko Biso no ya mwasi. Ya wana moni na tango wakala po babala yo faut batuna na quartier yo fandeli que comportement des andengini mais le to mo bimisongo que on a songi so bomi li balentel et comme bongo on a songi so bomi li balentel njoke za bongo te wana vo blinga mwasi to bala mwasi yeba CV na yeba vina izandengeni ti ozwa mwa oboya mwasi na ozaki nenda ku moko ozwa mususu na otia na ndako fo yeba na no tuna batu est-ce que fio azandengeni Tarasco ok s'est retrouvé mutakendaka na ye Congo central ko sala ba kindumba na ye azu mwana moka pesi na bana mi apesi na mibali mibale jeune fille yaya pona nini ko ono moni biso ba jeune fille ko mokufa vent toujours comme sous mikolo te en plus mobile wana pena le vrai père biologique ya mwana wana azape papa moko responsable azape na mwasi na ye aza na foyer na esate ke o mutbali moko baza ke o aza célibataire non aza papa mo mukolo aza plus âgé que yepe ko Tarasco yo ndo bebi sa vie na yo ngeza boeli solo wana pe ko koma déjà na mato ya mwasi na ye parce que mwasi ya camarade ya mobile na ye abotaki na même hôpital wana même salle na ye tu vois li solo ko koma parce que aza mutu mo boye aza mission na ye ezaka pona ko détruire peut-être ba foyer ya bato zomona surtout ye muninga mwasi j'ai wana tozo kufa avant to koma suba 50 ate to mo kufa trop jeter ma makambo mabele kibiso makambo mabe ele kibiso donc de azana ne ka nyoka musa na a détruire mabala bat koto ozo bebisa koto to bebisa ce ko yo vu ne za wapi yo que un jour pour bala mam to ça que futa magana c'est plasma yo to bebisa babala bat bongo yo lobi lo pelo ko le ba ko bebisa mabala na yo ce ko oche mo na wab na ndima mo na po kuna place yo ochaki motema kuna pe ko yo ke go beba po ça yo ki lo bete mo na za rapé yote azaka mobali moko be comme be Patrick est-ce que moi na wana enfin bâtard na bokolo mwana mibali pe mibali yo tiki koto pour problème ezali obité eza ko akimi mbula ye papa wana akimi Patrick akimi mbula ke bata mana ebale yo kimi no mbula ko dekata mabonge ebale
Ocholit, ta parce que yo komi kotsa lo corona yo. Yo moko aucun enfer, aucun komi boma yo moko vine do mi bomi. De oboya famille na yo moko na bana yo boti. Otiki bango, yo landa ki moi seulement qui est spécial. Yenda bote là. Patrick nenga sabo maman na yo aboti mère biologique na ye akufa. Aboya okele matanga po akabwana na bande one po ba pekisa na fille wana. Aboya okele même matanga wana. Ah, est-ce que le sucre de Patrick, le sucre, ils a passé, ils a passé. On est passé au qui s'est bandé qu'on a, il peut le bailler qui s'y en haut. Mon place au s'est retrouvé le long de Roland Patrick. Ils a facilité ma limbe sur la famille, hein. Pour n'en coup de moi, papa n'était pas fait bon, suspect bon traitement, va s'engager à boire un européen ça. Est-ce que maman, papa n'a mal soigné et mimi n'a liwa. Est-ce que y sangai? Est-ce que et ça facilite pour limbisa yo bande ko nanga mibali botambola bien fieza moko soko milingi vina yo soko moni mwasi na yo soko moni mwasi no anda ka makamba be vandisai papa mama o moni zo sala boye sa na lingi yango te ngai mobali na yo na lingi ozala boye akoyokela yo yo ndaki petite fille libanda telo basali yo ndumba ya kala kesa la kindumba na Congo central ali o monozi mwasi nzoko zune loko moko ya kopola ayeko détruire vie na yo tala lelo ndongo suki ya soki ya limbisi yo ya bandeko na mwasi na yo miteyama moni rero sali kosala ngo ata mukolo moko te ti mukolo kokufaka parce que lobby erreur yelio lelo o sala ngo lisusu donc c'est que adobiti mo libunu mo seka okufa na yemo. Merci beaucoup Bendo pour l'intervention. J'espère que Patrick ayoki yope la fille a joué par naye pena batu oyo bazomi kosa manano na batu oyo bazwa bana mwana za ya mobali oyo ozio pesi ye na mobali wana kuna ye bango za malédiction obebisi vie ya mwana na yo obebisi avenir ya mwana na yo pe yo moko za maudit ozala na kimia te tant que vie ya mwana ne kozala malamu te po kozala malamu te mwana za ya mutapusu pesa ye na mutapusu na lobango mikolo nyonso mwana za ya PDG pesa ye na PDG mwana za ya artiste comédien pesa ye na artiste comédien ko bateke te artiste comédien te na kopesa pas musicien non et aussi mbate j'espère que mutu na mutu azui par naye ba o bazolanda biso bazui ba par na bango fa na moni to komo chité na biso to komo ko na biso na suka émission na biso car ndenge zalaka mot de la fin na yo pe moi ba dédicace na yo pe mon numéro de téléphone mutu a moni que a s'appelle naye que apé soit tambote na ndenge o intervenant qui bien émission ezalaka nango lisumuté. Ouais, c'est-à-dire fa l'artiste noir yo na pesine de Patrick conseil et puis nous on a muké pas de on a lipas à jumelle. Sérieux bêti ma bé, sérieux vraiment bêti faux. Puis bah qui CV non mais aucun dès qu'on s'est allé devant nous comme parce qu'il est innocent. T'as su course où yo memeli na vie. Et pour nous ceux qui ça c'est-à-dire bah moi tenanga liboso pour na bino na maman na place mais plus de qu'on a bendo azawa. Et tout le monde a besoin de faire l'artiste noir numéro dans contact plus 243 85 82 95 367 des plus 243 85 82 95 367 compte Facebook nangeza Fabrice Iba c'est-à-dire so kotika wana to beti wana mo nanga mo to pour mbote pour mon conseil pour mon intervenance on a ça qui moi bien ba éloge ça nga bien numéro nanga compte Facebook nanga yango wana besoin facilement ça nga bien merci. Ouais, merci beaucoup Bendo bambote kande ça na ba yo hein moi conseil soko ko baksa sumelo mo pipi mo benasuka na et ça ka bien conseil nangezali tellement erreur na ya papa Patrick qui déjà consommé et c'est de considérer ngo et c'est les qui ils ont en famille na yo c'est un bon bolimbisi nzamba osungao nzamba pesa ope makasi na mwasi na osala ki mabeza mwasi na wata mama bana yo atakangi akangi motema olimbisa otala kiti papa bana na ngai solo lo kufi do bana nga ba ko mbo fele na ba feline en tout cas na pour bambote na pesi non merci na o Clarisse Plasma Darling Love mbot na Darling Love la patrona la pesi bon séjour na oncle na ngai Odon et Lombola azanaki na oti Belgique
Napesi bonjour en direct de Djoubek, Fabien, mon ami de quoi, Fortina, vrai chéri. Moi, c'est Abatoui à la fiston, la sublime. En tout cas, merci Plasma. Donc, on peut se numéro nangai. Oui, c'est un problème. Numéro nangai Ben Ali plus 243 090 10 64 770 plus 243 090 10 64 770. Numéro nangai à WhatsApp angwana ce kotika ko vous aurez un WhatsApp Mbalamoko. Ouais, WhatsApp Mbalamoko. Ça permet vraiment pour tendance de binga la sirène aussi. Pour atteindre une communauté vraiment, c'est-à-dire la charge à Congo, la charge à Mikolo, c'est-à-dire n'habiter quoi. Moi, dans mon lot, baloketo peut-être tendance de binga la sirène. Merci. Ouais, j'espère que tendresse est salié bien libanga na c'est mama ya si motema ya jansi ma ya si ayoki libanga ya tendresse et salié bien pour ebi que so babo ki tendresse c'est mal na si ma jansi ma ya si asuki si na suka po et ça la bien wana moni master nanga Garingi Zulu ba mbote ne belé vraiment papa ba bébé mindele voilà et ça la ka bien na belle sœur nanga Anita Ndoma motema ya fils Kandolo na Belgique na Bruxelles na piepe na ba mbote belé bozali na libota na bozala bien à mon bébé chéri papa ya ba nangai pour nga pena l'accès identité nanga quoi papa ba nanga mobali nanga mon bébé mon amour dodem mavumisa Jean Pedro koyoka bango te yoka ndenga po ezala bien kamita comme sanga madame anile o kamita ezala occupé quoi na pesi mbote nanga vraiment na batunyo so balingaka Congo check mingi bo continuer ko s'abonner et ko sala bien vraiment et ko sala bien master nanga Yannick Bapupa grand jogo na Suède mama Mandongo na Suède moi ça batu ya Fiat Ngoma bambote ne vraiment belé mama Pascaline Mujinga moi si Pascaline Mujinga badi banga wetu na kati Angleterre bambote ne vraiment ebele oumena maman chérie na pesi vraiment sous mbote na ba masa nanga tout o ba na poto bolinganga mingi so na bwa kiote ko teninga rigueur te po na bwaka o trop o so la raté rentrée scolaire yango na sala nini vient nanga Edi papa na presque na Paris na France ba mbote ne vraiment belé mas mama fi mavungu la courtoise motema ya JP Panda 5 fois ballon d'or na Suisse vient nanga ipenza ya kati wana za privé nanga e pesa zuwa te na moyi ke to suki na biso na suki sika na boss na biso Mutombo mobali ya pembe leader ya pembe batika yo po yo osolaka kitoko osolaka carré check Congo check TV Yasibo Mutombo Congo check TV Yasibo Mutombo